mokili banga, mokili makambo, mama Kalunga, afinga makamakasi. Mama Kalunga, balobelaka ye ka mabe. Mama Kalunga, soki ba réunion salami, ezalaka na kombo mama Kalunga, na ndenge moko ya mabe la famille. Soki ezana ba comédienne, oyo penza basala musala na mboka na biso, ba comédienne o ba pesa mitema na bango na misala na bango. Mama Kalunga aza parmi ba comédienne wana. Mais ba résultat oyo comédienne Kalunga zwa ezalaka ba résultat moko ezalaka ya mabe. Ezalaka ba résultat moko ezalaka ya pasi pe mawa. Ezalaka ba résultat moko ya mokili mawa te. Ezalaka ba résultat moko ya mafinga na mafinga, ba résultat moko ya pasi la famille. Lelo na yeli bino lisusu dossier pe affaire ya mama na biso Kalunga o toyebi biso nyonso aza bongo comédienne na biso ya tongo. Mama Kalunga banda musala na ye ya ki comédienne depuis kala. Depuis kala penza biso nyonso tobenga kaika mama Kalunga, donc ye barol na ye mingi ezalaki kaka mama ya mangala. Mama moko ya ba discipline, mama moko ye penza asakanaka te alingaka buzoba te, nde ezalaki ba role ya mama Kalunga. Je me rappelle que na ba série moko ezalaki soki ba 2018 otala ba film boyotali nzoto mama Kalunga, la plupart des gens se disaient que mama Kalunga aza mukolo. Pourquoi? Parce que azalaki na mwa nzoto mike, bino moko boyebi ka nzoto mike soki mbongo ezate okozala yo za mwana mukeme bato ba mona yo mukolo. Mama Kalunga bando mona na penza mukolo. Mais lelo oyo mama Kalunga komi ko simba mbongo. Mama Kalunga santé ya makasi ye koya bo sentir penza awa kibo mwana epa ya mama Kalunga ezongi. Mama Kalunga akomi komona na mwana muke. Bando kolanga lelo na ena dossier yango eza nini, makambo yango eza nini. S'il vous plaît, komela biso bisika oyo zolanda mama na bino Etoiline. Komela nga na ba commentaire wapi ozali na ville nini na quartier nini na sepelaka toujours soki na osala moi analyse na ye kopesa moi information tozala na batu toyebi ke ba olanda biso bipai kingandi esalaka nga bien penza malamu. Voilà. Lelo la famille toye na dossier ya mama na biso Kalunga. Mama Kalunga, Jolie Kalunga, comédienne na biso moko ya tongo. Comédien na biso oya sepelisaka ibela batu, comédien ya batu oya sekisaka ibela batu, comédien ya batu oyo pe apesaka kanda na batu mosusu kande boyebi en réalité eza na batu nyonso to ba osepela na yo. Neti nga na osala ba émission, il y a de ces personnes au balinganga à l'occasion de rien, il y a aussi d'autres personnes ba inanga à l'occasion de rien na mona kananga na ba commentaire des places penza na yeba kakino oya linganga te eza bongo. Mama Kalunga, la plupart à bato bafinga mama Kalunga. Mama Kalunga afinga makamakasi. Narodi koloba peut-être sur 100% ba Congolais, peut-être 50% balinga mama Kalunga, mais 50% bafinga ka mama Kalunga. Bafinga ka ye penza ya kusakana te. Bafinga ka ye penza na ndenge moko ya pasi. Esala ka er mosusu pasi, bablo mosusu foto lobaka. Mama Kalunga finga maka, mama Kalunga zan éducation ya bien te, mama Kalunga za kamtumko ya mangala, est-ce que mama wana nandaka libala vandaka? Pourquoi? Parce qu'il y a de ces personnes bazouaka ba rôle ya mama Kalunga batia kango réalité. Au monde na mama Kalunga jouer rôle moko kingandi, bango bakomi kotambola nango o wana ndeza la comportement mama Kalunga. Ebela batu basala ka bongo. Yango esala ke la plupart à batu, je dis bien baina mama Kalunga. Je me rappelle même na école na ye complexe scolaire Kalunga. Tango afongolaki ezaki na batu o ba soutenir ye, mais ezaki pe na batu mosusu batikala ko soutenir mama Kalunga te, babando linga école na ye ekweya. Tango mama Kalunga yaki ko postuler ezalaki na bandeko moko o batindela kinga matière, balobi toza na bandeko na biso basalaka na école ya mama Kalunga, baza ba enseignante kuna na ba enseignant, mama Kalunga futaka bango te. Kande boyebi nasalaka toujours ba recherche nanga na kota ki na mozindo ko sala ba recherche, mais to yebi ke na ba école nyonso soki bana bazo futa te ba enseignant pe paiement yaka moi retard, mais mama Kalunga futaka la famille. Mais objectif abandeko wana ezalaki ka ke non mama Etoiline salela mama Kalunga émission pona
koya kokweyisa mama kalunga et surtout moto azo postulé alingi mwa évolution mais il y avait de ces personnes au babando linga penza kokweyisa mama kalunga na se na tikala kosala émission wana te lelo na ye po mama kalunga finga maka azalaka na éducation ya bien te mama kalunga azala maloba mabe mama kalunga yebi ko se comporter te azalaka neti moi c'est libala te. Moi je me rappelle même na ba série oyo ayaki ko parrainer mariage ya décor bato ebele bakamwaki balobi décor na bato nyonso yo moto akozwa ezaka mama kalunga hein tomonaki ntango ayaki ko parrainer mariage ya o mosusu eza nani o mwasi na ya kufaki oyo akufaki na bosani mwa kombo na ye humoriste ntango aparenaki mariage wana tomonaki lisusu bato bayaki koloba bato bayaki kosabola mama kalunga balobi na bato nyonso eske yo humoriste wana okoki kozwa mama kalunga donc bato bamonaka ka barole mama kalunga jouaka mama kalunga eza na éducation ya malamu te. Tovandaki awa tomonaki Miss Kalunga bayaki kobala ye ezalaki demande en mariage et du coup eye kosalema libala mariage coutume donc dot plutôt donc bayaki koprédoter le même jour na dot mbala moko tomonaki ezalaki feti ya kosakana te mais tomonaki bato ebele balobaki eza bakopa mama kalunga ye moto akendeki kolukela mwana na ye libala babiso awa tosalaka na biso analyse na biso na kitoko nyonso totikala kokoya kokommente navandaki kakima na lobi congolais azaka motema lobi dimanche toyaki kovanda lisusu tomoni mwana mosusu ya mama kalunga ya mokolo grande sœur ya Miss Kalunga lobi bayaki kobala ye. Je dis bien grande sœur ya Miss Kalunga lobi ye pe bayaki kobala ye la famille lobi mama kalunga yaki lisusu koyamba babokilo na ndako bayaki lisusu kobalela ye mwana na ye ya mwasi la famille na ye kotuna bino siko wana nyonso ekozalaka bakopa mama kalunga bokoya lisusu koloba kena ezaka bakopa kalunga vous savez eloko ebomaka biso ba congolais ezake la plupart ya bato bamonaka kaka babiso tosala baémission na baréseaux sociaux moto amoni yo otie mwa maquillage oza mwa plante na yo deja moto akanisi keno baoyo nde bazosimba mbongo bato mosusu omoni kaka moto ndenge alobaka na ye directement okomi kozwa koloba na ye wana keno oyo eza comportement na ye me bobosani keno eza mosala bato mosusu mopesa exemple neti ya danono ayaka kofinga awa na baréseaux sociaux afingaka soki bato bapesi ye kanda omona danono ye wana aye mais cela ne veut pas dire que nde vie na ye oyo azalaka nango danono aza mutu moko ase respectaka makasi afingaka te soki osolola na ye ata na privé tu sens que non naza na mutu moko aza intelo mais musala nde etiaka ye bongo non eza musala nanga c'est sa façon de travailler eza bongo c'est de la même façon avec le mama kalunga toza na ba mama le andaya baza ebele mutu na mutu aza na propre façon na ye meilleure façon na ye ya kotravailler donc mama kalunga de son côté ye ba rôle oyo ekotaka ye ezaka mama ya mangala cela ne veut pas dire que mangala wana akendaka kokatela ye pe bana na ye bomona bana na ye bango wana bakomi kobala bango tomonaka éducation ya malamu na ndako na famille ezalaka tango bakomi kobalela yo bana toyebi ke bato ebele bakoya koyebisanga mama Étoiline lo libala eza grâce ya nzambe bato mosusu baza na éducation ya malamu batikala kobala bango te oui il y a de lien familial mais en réalité sur 100% ya mabala bato bakotaka na mabala 80% ekendaka na comportement soki oza na comportement ya bien epuis oza mutu moko osambelaka tu verras que okota libala na facilité mais soki oza na comportement moko ya kindumba oza na maloba moko ya mabe yo penza ozalaka mutu moko ya maîtrise te déjà na fiançailles mobali déjà akutani na mwasi moko azofinga ye mobali nini akobala yo eza na mobali moko te oyo akoyaka kobala mwasi oyo afingaka mobali okoki kobanda koya kofinga bato eza mosala na yo mais en réalité mon avis normal okoki kobanda kofingaka bato te eza bongo donc lelo soki bakomi kobala bana ya mama kalunga cela déjà prouve que mama kalunga apesaka bana na ye baéducation ya malonga
ayebi ndenge nini ya koteyaka bana na ye, ayebi ndenge nini ya kovandisaka bana na ye. En tout cas, félicitations na mama na biso Kalunga, boyende ezalaka. Bana bakomi kobala bango. Ya sika eye, ya kitoko eye, batoto ya Katanga, batoto ya Lubumbashi. Gersh biashara aye na makambo ya sika, makambo ya moto, makambo ya kilikili kande tobetaka lisolo. Awa mituka nde mituka, ozana posa osomba mutuka. Kande boyebi benga Gersh biashara, bisika mituka ya kalite ya kitoko, ba mituka oyo ezotambola na kitoko nyonso ezali. Kande na yebisaka bino toujours et encore, ebele ya batu batekaka mituka, ebele ya batu batekaka kalite te, mais muke kaka nde batekaka kalite. Chez Gershom biashara, c'est la qualité. Kande boyebi bandeko nanga, ba mituka ya sika, ba mituka ya kitoko, ba mituka oyo ezotambola na kitoko nyonso. Soki omati na mutuka oyo yo moko osepeli, soki omati na mutuka oyo yo moko oyoki yoka gu, tala soin, tala sebene, mituka kitoko o wapi. Numéro na biso yango wana, ozana besoin ya mutuka, ozana besoin osomba camion na yo, osomba taxi na yo, osomba Dubai na yo, osomba rosa, ba qualité do ba sorte nyonso ya mituka eza nango kaka na Gersh biashara. Kuna qualité, kuna biloko ya kitoko, kuna biloko ya mafuta. Kande bomona awa Gersh biashara Tokos. Gersh biashara, c'est la qualité. Gersh biashara, bisika masolo ya kitoko. Mokili banga, mokili makambo. Mama Kalunga afinga makamakasi. Mama Kalunga balobelaka ye ka mabe. Mama Kalunga soki ba réunion salami ezalaka na kombo Mama Kalunga na ndenge moko ya mabe la famille. Soki ezana ba comédienne oyo penza basala musala na mboka na biso, ba comédienne o ba pesa mitema na bango na misala na bango, Mama Kalunga aza parmi ba comédienne wana. Mais ba résultat oyo comédienne Kalunga zwaka ezalaka ba résultat moko ezalaka ya mabe, ezalaka ba résultat moko ezalaka ya pasi pe mawa, ezalaka ba résultat moko ya mokili mawa te, ezalaka ba résultat moko ya mafinga na mafinga, ba résultat moko ya pasi la famille. Lelo na yeli bino lisusu dossier pe affaire ya mama na biso Kalunga o toyebi biso nyonso aza bongo comédienne na biso ya tongo. Mama Kalunga banda musala na ye ya ki comédienne depuis kala penza biso nyonso tobengaka ye ka Mama Kalunga. Donc ye ba rôle na ye mingi ezalaki kaka mama ya mangala, mama moko ya ba discipline, mama moko ye penza asakanaka te alingaka buzoba te, nde ezalaki ba rôle ya Mama Kalunga. Je me rappelle que na ba série moko ezalaki soki ba 2018 otala ba film boyo tali nzoto Mama Kalunga, la plupart des gens se disaient que Mama Kalunga za mukolo. Pourquoi? Parce que azalaki na mwa nzoto amike, bino moko boyebi ka nzoto amike soki mbongo ezate okozala yo oza mwana mukeme bato ba mona yo mukolo. Mama Kalunga bando mona na penza mukolo. Mais lelo oyo Mama Kalunga komi ko simba mbongo, Mama Kalunga santé ya makasi ye koya, bo sentir penza awa ki bo mwana epa ya Mama Kalunga ezongi. Mama Kalunga akomi komona na mwana muke. Bandeko nanga lelo na ye na dossier yango eza nini, makambo yango eza nini? S'il vous plaît, komela biso bisika oyo zolanda mama na bino Etoiline, komela nga na ba commentaire, wapi ozali na ville nini, na quartier nini, na sepelaka toujours soki na osala mwa analyse, na ye kopesa mwa information, tozala na batu, toyebi ke ba olanda biso bipai kingandi, esalaka nga bien penza malamu. Voilà. Lelo la famille toye na dossier ya mama na biso Kalunga. Mama Kalunga, Jolie Kalunga, comédienne na biso moko ya tongo. Comédienne na biso oya sepelisaka ibela batu. Comédien ya batu oya sekisaka ibela batu. Comédien ya batu oyo pe apesaka kanda na batu mosusu. Kande boyebi en réalité eza na batu nyonso to ba osepela na yo.
neti nga na osala bémission, il y a de ces personnes balinganga à l'occasion de rien. Il y a aussi d'autres personnes bainanga à l'occasion de rien na mona kananga na ba commentaire des places penza na yebaka kino oya linganga te eza bongo. Mama Kalunga, la plupart à bato bafinga Mama Kalunga. Mama Kalunga afinga makamakasi. Nakoki koloba peut-être sur 100% ba Congolais, peut-être 50% balinga Mama Kalunga, mais 50% bafinga ka Mama Kalunga. Bafinga ka ye penza ya kusakana te. Bafinga ka ye penza na ndenge moko ya pasi. Esala ka mosusu pasi, bablo mosusu photo lobaka. Mama Kalunga finga maka, Mama Kalunga zan éducation ya bien te, Mama Kalunga za kamtumko ya mangala, est-ce que mama wana nandaka libala vandaka? Pourquoi? Parce qu'il y a de ces personnes bazouaka ba rôle ya Mama Kalunga batia kango réalité. Au monde Mama Kalunga jouer rôle moko kingandi, bango bakomi kotambola nango o wana ndeza comportement Mama Kalunga. Et bela batu basala ka bongo. Yango esala ka ke la plupart abatu je dis bien baina Mama Kalunga. Je me rappelle même na école na ye complexe scolaire Kalunga. Tango afongolaki ezalaki na batu o basutena ye, mais ezalaki pe na batu mosusu batikala ko soutenir Mama Kalunga te, babando linga école na ye ekweya. Tango Mama Kalunga yaki ko postuler, ezalaki na bandeko moko o batindelaki nga matière. Balobi toza na bandeko na biso basalaka na école ya Mama Kalunga, baza ba enseignante kuna na ba enseignant, Mama Kalunga futaka bango te. Kande boyebi nasalaka toujours ba recherche nanga na kotaki na mozindo ko sala ba recherche, mais toyebi ke na ba école nyonso soki bana bazo futa te ba enseignant pe paiement eyaka mwa retard, mais Mama Kalunga futaka la famille. Mais objectif a bandeko wana ezalaki kaki non mama etwali salela Mama Kalunga émission pona koya kokoisa Mama Kalunga, et surtout moto azo postuler alingi mwa évolution, mais il y avait de ces personnes au babando linga penza kokoisa Mama Kalunga na se na tikala ko sala émission wana te. Lelo na ye po Mama Kalunga finga maka azalaka na éducation ya bien te, Mama Kalunga azala maloba mabe, Mama Kalunga yebi ko se comporter te, azalaka neti moi celibala te. Moi je me rappelle même la ba série oyo yaki ko parrainer mariage ya décor, bato ebele bakamwaki balobi décor na bato nyonso yo muto kozwezaka Mama Kalunga, tomona ki tango ayaki ko parrainer mariage ya o mosusu eza nani o mwasi na ya kufaki, o ya kufaki na bosani mwa kombo na humoriste. Tango parrainaki mariage wana tomona ki lisusu bato bayaki koloba, bato bayaki kosabola Mama Kalunga, balobi na bato nyonso eske yo humoriste wana koki kozwa Mama Kalunga. Donc bato bamona kaka ba rôle Mama Kalunga jouaka, Mama Kalunga eza na éducation ya malamu te. Tovandaki awa tomonaki Miss Kalunga bayaki kobala ye, ezalaki demande en mariage, et du coup eye kosalema libala mariage coutume, donc dot plutôt, donc bayaki ko prédoter le même jour na dot mbala moko. Tomonaki ezalaki feti ya kosakana te, mais tomonaki bato ebele balobaki eza bakopa Mama Kalunga ye mutu akende kolukela mwana na ye libala. Babiso awa tosalaka na biso analyse na biso na kitoko nyonso, totikala kokuya ko commenter na vandaki kakima na lobi congolais azaka motema. Lobi dimanche toyaki kovanda lisusu tomoni mwana mosusu ya Mama Kalunga ya mukolo, grande sœur ya Miss Kalunga. Lobi bayaki kobala ye, je dis bien grande sœur ya Miss Kalunga. Lobi yepe bayaki kobala ye la famille. Lobi Mama Kalunga yaki lisusu koyamba babokilo na ndako, bayaki lisusu kobalela ye mwana na ye ya mwasi. La famille na ye kotuna bino siko wana nyonso ekozalaka bakopa Mama Kalunga, bokoya lisusu koloba kena ezaka bakopa Kalunga. Vous savez eloko ebomaka biso ba congolais eza ke la plupart à bato bamona kaka ba biso to sala ba émission na ba réseaux sociaux, muto amoni yo tie moi maquillage oza moi plante na yo déjà muto akanisi ke non ba onde bazo simba mbongo. Bato mosusu omoni ka mutu ndenge alobaka na ye directement okomi kozwa koloba na ye wana ke non o eza comportement na ye, mais bobosani ke non eza musala. Bato mosusu on peut exemple neti ya badanono ayaka kofinga awa na ba réseaux sociaux, afingaka soki bato bapesi ye kanda
omona danono ye wana aye. Mais cela ne veut pas dire kende vi na ye oyo azalaka nango. Danono aza mutu moko a se respectaka makasi. Afinga kate soki osolola na ye ata na privé tu sens que non. Naza na mutu moko aza intelo. Mais musala nde etiaka ye bongo non, eza musala nanga, c'est sa façon de travailler. Eza bongo. C'est de la même façon avec le Mama Kalunga. Tozana ba mama le andaya baza ibele. Mutu na mutu aza na propre façon na ye, meilleure façon na ye à travailler. Donc Mama Kalunga de son côté, ye ba rôle o yekotaka ye ezaka mama ya mangala. Cela ne veut pas dire que mangala wana akenda akokatela ye pe bana na ye. Bo mona bana na ye bo bango wana bakomi kobala bango. To monaka éducation ya malamu na ndako na famille ezalaka tango bakomi kobalela yo bana. To yebi ke bato bele bakoya koyebisanga mama Étoiline Lon libala eza grâce à Nzambe, bato mosusu baza na éducation ya malamu batikala kobala bango te. Oui, il y a de liens familial, mais en réalité sur 100% mabala bato bakotaka na mabala 80% ekendaka na comportement. Soki oza na comportement ya bien et puis oza mutu moko sambelaka, tu verras que au kota libala na facilité. Mais soki oza na comportement moko ya kindumba, oza na maloba moko ya mabe, yo penza ozalaka mutu moko ya maîtrise te. Déjà na fiançailles mobali déjà akutani na mwasi moko azofinga ye, mobali nini akobala yo? Eza na mobali moko te oyo akoyaka kobala mwasi oyo afingaka mobali. Okoki kobanda koya kofinga batu, eza musala na yo. Mais en réalité, mon avis n'est normal okoki kobanda kofinga ka batu te. Eza bongo. Donc, lelo soki bakomi kobala bana ya Mama Kalunga, cela déjà prouve que Mama Kalunga apesaka bana na ye ba éducation ya malonga. Ayebi ndenge nini ya koteya bana na ye, ayebi ndenge nini ya kovandisaka bana na ye. En tout cas, félicitations na mama na biso Kalunga, boyende ezalaka. Bana bakomi kobala bango ya sika eye, ya kitoko eye, batoto ya Katanga, batoto ya Lubumbashi, Gersh biashara, aye na makambo ya sika, makambo ya moto, makambo ya kilikili, kande to beta kalisolo, awa mituka nde mituka, ozana posa osomba mutuka, kande boyebi, benga Gersh biashara, bisika mituka ya kalite, ya kitoko, ba mituka oyo ezotambola na kitoko nyonso ezali. Kande na yebisaka bino toujours et encore, ebele ya batu batekaka mituka, ebele ya batu batekaka kalite te, mais muke kaka ne batekaka kalite. Chez Gershom biashara, c'est la qualité, kande boyebi bandeko nanga, ba mituka ya sika, ba mituka ya kitoko, ba mituka oyo ezotambola na kitoko nyonso. Soki omati na mutuka oyo yo moko osepeli, soki omati na mutuka oyo yo moko oyoki yoka gu, tala soin, tala sebene, mituka kitoko o wapi. Numéro na biso yango wana, ozana besoin ya mutuka, ozana besoin osomba camion na yo, osomba taxi na yo, osomba Dubai na yo, osomba rosa, ba qualité do ba sorte nyonso ya mituka eza nango kaka na Gersh biashara. Kuna qualité, kuna biloko kitoko, kuna biloko ya mafuta, kande bomona awa Gersh biashara. Tokos, Gersh biashara, c'est la qualité. Gersh biashara, bisika masolo ya kitoko.